Vidéo Kinshasa. Vidéo Kinshasa. Parents bazokoka ko assumer ma responsabilité dans ma société. Donc comme toi en a 2, 3, 4, 5 enfants et à la fin on lui paye $100. Avec les $100 là, azoye baté akobande na wapi, akosuka wapi. Afuta moi na classe, balia quoi relier debout de moi et ça problème sérieux. Et ce qui amène souvent les enfants, moi souvent ceux qui abimi, aïmi kende na keibo na poko na zozonga na moi chasse, na zozonga na moi lipa, na zozonga na moi secret. Et nanda kwatika ki yangote ceux qui abima qui peut-être ngaki azwa lipa na te. Donc on a moi na squad na préféré abima parce que na pourquoi akoka ko joindre à manger et faire des comptes sans le savoir que tant oiseau bimaka. Souka nango ezali azoye ba rapport d'abord ça on souka nango ezala kanini c'est tenir compte ya mambo wana yoso donc yepo na yazo mona juste moi 2000 fois moi 3000 ba opesai or ce qui est la base ezali mbuba ça na souka nango e kwa mener ba monene c'est meilleur et mobali ya asi momala ako azana possibilité te akokoka jamais pour assumer la charge ya mwasi na suka nango akoluka akimanaye parce qu'il n'est pas préparé parce que zelo mo faut muta préparer on est dans la préparer c'est vraiment parents ba ko boko la bana te misali ezate bana bazotanga classe malamu te ba parents ba ko lesa bana te voilà et comme abimi na ye azu moi 10 francs boyer na ngope na ndako ba parents bali ba tout na ta place et oti pe mona lobi so sa robima na ake luka lisusu conséquence ezani zeme royaka kwa muzime royawa ba mona ba mobana nike mobana ko wana na ka zeme kimit akoko za charge wana te pour akomina ona na tawana te yo yawa yo sa bo conseil nga no baga bana ba comprendre ba parents ba comprendre mboka ba parents baza na souci bana batanga mais misala peza malamu te misala eza na mboka te premièrement mboka ba baza liboso na biso mikonza mboka bazobongisa makambo te so babongisi makambo mboka ekomi malamu misale ya ekomi bana baotanga ba classe bana baozala bien mboka pe kotambola malamu. Vidéo Kinshasa. Vidéo Kinshasa.